Bandeko mbote ya mingi na libota nyonso ya bana ne Congo. Bandeko tozali kosenga bino bose ya revisé na canal na biso. Soki bokoti na YouTube obeti Ana ne Congo, ANA space NE space Congo KONGO, Ana ne Congo, kombo ya canal na biso. Na droite na bino esika bokomi s'inscrire, bokomona cloche za wana boklike yango mbala moko bo s'inscrire na canal na biso. Eza nango gratuit, qui veut dire que souvent tokosala video ekoya na mire na yo, ozona moyen ya kolanda bapense oyo tozolobela. Topesaka mingi conseil, toparlaka mingi sur passé ya histoire ya Royaume Congo, toparlaka mingi makambo ezosalema sikoyo bana oyo na Royaume Congo. Ntango mosusu tokotaka mwa ndambo na politique mpona koinforme oyo batikali na mboka na makambo oyo ezali kosalema oyo bango baza koyeba te. Yango na bandeko na biso tozosenga bino ke bomikomisa na kanali na biso. Lelo oyo nakolobela likambo moko ezali important. Yani fumu gemela kabuda kwa ni nkisiko mambo makanda kambobela ewa mono muna nkono libobela kono maito bobe mono makile kama to ito bobe mono kasi matokulu kote kumbundu imatokulu bange pasi luto fuemina kalito zola na zomboko kasi mono pe kwa kaikulu kwa kamo na ngabolo katuka ana ni kumbundu kubange pasi Mama Maria Mundele Nzebo Musebe unina Panya Leonardo Zonubonda Baga pasi Mano ngombo masiji man ozule matu Maître Jibril ndenge to solola ki kaka otala video ya José Wanduka ngambu na ye kozala muzombo elingeli yaye. Bandeko na ngai tolingi kaka bolanda nazali na likambo moko ezali important. Bolanda likambo oyo esalamelaki ndeko na biso José Wanduka tangu ye aye poto. Tangu wana na 78 ye a voyagé na passeport congolais. Mais azalaki muzombo. Alaki batokele na poto oyo nga komela mais ba adresse laki mbayi. Allo azalaki na mafoni batu moko pa ya komelaki. Batu wana pe bana ya njili kaka bango nde bango ba passer bakela ba foni batu ba yidi avant. Amoni non ko bango ba yebi bango soki pa bango bazuka kaka ba ko passer nga bango pa ba vie wana comme ça na continuer vie. Mais ngambo na ezalaki tanga komi na ndaba tuni oyeza ekolo nini ote na za muzombo. Muzombo biso ba congolais yamba zangongo to yamba yo muzombo. Alors il fallait bazongisa ye amona kisasa po ye aza muzombo bango bako yamba yete. Bandeko na yebite combien d'angolais ou des angolais oyo ba voyager à partir de Congo na passeport congolais. Na yebite baza combien? Na yebite baza 10 bakoka na yebite. Soki baza 10 to 20 bokomela biso na 0044 740 40 22 327. Ba oyo ba voyageaki na passeport congolais à cette époque. Soki bozali 20 to 30 boko miziki no ngana nazaki muzombo mais donc muzombo veut dire angolais ya Kikongo ya Angola. Donc mukongo ya Angola ke ngana voyager na passeport wana. Alors boye psangai pe
combien de Congolais ont voyagé na passeport angolais, identité angolaise, passeport angolais, et voyager à partir d'Angola. Bandeko, beaucoup melanga pe parce que na yeba. Bandeko, toko koma respecter mokolo to banako boma, mais to boma na mboka ya batute na mboka na biso. Mokolo to banako boma ke non yozo voyager na Angola, osana beyi passeport angolais moza angolais te, to kangi yo, to bomi yo, to kundi yo. O osala ki falsificat document to kangi yo, na Angola to bomi yo. O te oyiba ki ba angolais ba moto ba angolais to kangi yo, to bomi yo. Donc bino tout tozo kunda bino. Alors ba paya wana ba comment comprendre que oui, na mboka na bonso ko sali ba zuyo ba bomi yo. Ba ko tika ko finga biso ba zombo. Ba ko tika ko finga biso. Bandeko, il faut bon pisa ka valeur bino moko. To kende na mboka ya batu mususu te. Mais to boma na mboka na biso moko. Video oyo na sali na lingala na kosala ngona portugais. Parce que ekomi moment to mobiliser peuple angolais et puis na kosala na Kikongo to mobiliser les ba Congo nyoso tout. To lingi to yeba te oyo balaki ekolo kingandi beskiz wana bandiko basona bobi mate bolo ba s'il vous plaît. Bokola na likambo ya wanduka o lingeke liya ye. Na bato bayambaki ye, bangba boma ye, aibaki azoki mai na bango te, lipa te, me batunaki ye oza ekolo nini abiko naza muzombo. Naza angolais. Donc ngambu o lingeke liya ye yango wana. Alors bino bokolinga bo défendre boye bisangai ba oyo bolali seki na ndako, bopesi ba carte d'identité, bopesi ba passeport angolais ba voyager. Boni oyo bino bozwaki bozongisaki. Oyo bino bolingaki bopandre. Oyo bino monaki ndingi no yo tima kolo na Angola. Olingo voyager na passeport angolais, na carte d'identité angolaise. Boni oyo bino bosalaki mabe, bokomela ngai naiba pe bazalaki combien. So on dit que non quantité zali oyo bino boyebi ba voyager qui avec les passeports angolais bokomela ngai pe. Bangolais oyo baza na poto bayambaki baninga mususu ba voyager na ba document angolais bazaki ba angolais te boyebisanga ba angolais bazalaki boni oyo bokangaki bango bolingi bozongisa bango parce que bango bakuti na Angola na ba document angolais. Bandeko na ngai to banda ko boma to ko comprendre respect ko ya mais to boma te to ke na mboka batu mususu te. To botola mboka ya batu te. Bandeko, biso bangolais, to yebi ko boma koleka ba Rwandais. Bondi melanga. Les Angolais savent tuer mieux que le Rwandais. Donc biso to ko kota na mboka, to silisi batu, to silisi ba nyama, to bandi ko kata na ba nzete parce que to so boma. Donc to tika kama bele ya pamba. Angolais aza bongo. Bandeko na ngai les vieux kiungu o azali kolobela kuna na Congo tango yake ko kufa na Angola. Cela veut dire que tous na batu moko basa na Angola qui sont congolais infiltrés ba luba ba swahili. Donc batu musu ba kimaka na Congo so ba kena Angola bango ba récupérer bango. Donc na kati Angola tous na bat basa kuna masa infiltré. Et c'est le moment et comme tarde. Peuple congolais a un souci tellement na jalousie angolais a un posa ata Rwandais a aidé bango a pesa bango ta poste donc baboto la ta Angola. To comme bamboa. Bande ko soki salami. Vous êtes triste. Ngai nazali ko loba batu ya media nyonso baba na ko loba ba mobiliser tout bana ko boma na mboka na biso na mboka ya batu te mais na mboka na biso to zuyo to leyo to kundiyo oh zaki na passeport oh voyager que ongo voyager bei to liaye to kundaye mais na mboka na biso na Angola na mboka ya batu te
mais ba oyo bakoya bazana ba identité bango normal azana visa na ye ali kovanda ngono naza docteur naza ingénieur na travailler na Angola toko ko kotsa bango mais bazala contrôler mais bazala na résidence na passeport na bango et to contrôler que non ye koloboye il travaille ba futaka ye soki to sali yango te toko lela bandeko bolanda lisolo ya José Wanduka bolanda yango attentivement tina suka na yango natiki bino bolanda yango bandeko na ngai à tout à l'heure Koyo na poto comme na poto na 79 olobi ozaki na maso bayambaki yo tout ça déjà la mission na félicité là on mission na grand frère no Jimou Kelenge au commis vraiment tolinga bon rendre hommage na vie na vivant que vie Jimou Kelenge mutayamba yo ezaki ndeni bokona kuta secondaire tonga na komi poto na koma poto ya joie te donc le bana poto fo boyo kango ya joie tele bandeko bolanda histoire oyo ya ndeko oyo azoloba la vie c'est comme ça na komi poto na komaki na milieu ya bana mbanangu ba vie dadi ba vie dara ba Serge ba veve donc bana groupe bana mbanangu ba Jim nani ba Jojo Mandiki Jojo Mandiki atali mwana njili me akola na mbanangu pa ok akene kotanga kuna José Mandiki ndeko na kaya quartier ya donc aza mwana quartier 5 puisque ngai na tokutani na kin période moko boye père na kufi na njili na quartier 5 na comprendre te babenga na ine bembe bonata la popa vieux Jojo ngapi vieux Jojo ba sikamba oboye ba teke on pas vieux Jojo ça mon njili donc José Mandiki oui c'est un vieux ah bon ah oui c'est un vieux siko ko ina maboko na bango na ko na maboko na bango na ko na maboko bana batangu fait blessé binoté mais vérité bana ngai koza colonie ngako na bomba tien so ngona za muzungu ah ok kota bango te ah bah c'est oui ba bazangu donc souffrance biso bangolais to vivaka après ya ba congolais ba zaïrois ou ba congolais ya RDC et c'est comment les noter les akala oui mais bato mazango mala bandeko na bangola kuna tout ça ba qui pèse t'as dit moi les journalistes internationaux merci je m'excuse oui bon tant parce qu'on a comme dans ma tunda que koza colonie na bina angolais siko bango balobi na monoko mboka na za mukongo na yoki oyebi ke comme penaka sikoyo film bandi balobi na mboka film pende bandi ke donc yeni ngazali awa fofa nganda foko tindi ka kufungisa ye Paul bia za musombo Paul na malamu masa na ngai baya barabas na masa na ngai rasono mbangi bango ba komaka vanga oui ozo comprendre oui sikoyo ngana sala ke relo kona ba angolais ngana ipa na mona ko relo te pousse la angolais oui oui et on a cette chose que la angolais za musombo oui oui mais yango yo zali pelimoto et comme pena ke olikopa ki ote la réunion salami na poka foto la za bo pana tala o toza mama yebisa type mobo dadi dara bandeko na malamu mona mbazangu taza na Suisse ayo kama mo po dara ozomona muto yo nyokola na poto muto osaki neto nyokola wana na kintoto mike tala lelo nzamba sali croissance nene bimitala José Wanduka voilà dara alobi na ngaki o ozonga sasa na comprendre te yo yebi ngai te José Wanduka na to ba fe na lobi na yo dara zo yo kanga na Suisse Angolais bolanda malamu ngambo ya muzombo bo a voyager na passeport congolais bolanda malamu na poto soit disant 79 points à Zoma King mo demba zangu to kibesi ngombe dara albi ki fora Zoma King ba zwanga ba na voiture ba memangai ba ke otika matina mien na province donc on est à Paris ba zwanga na voiture auto que tamboula na billet na Peugeot 504 wana parce que bakanga yo to batike kuna tango mbila komona identité za bakangi bazongi chez na Afrique na province na mien to quitter la gare Boupan on sait combien de jours na bango ba une semaine on sait combien une semaine pas ba minga tina gare ya mien obi ke batinga kata gare ya mien ba kena ba ba minga hotel ma zile biso wa ba ko tuna carte pa ba kene libena iyo tangi ga wo moni gamie na tele papa ami comprendre te
natuni siko babi na gare pareza babi na pareza musika na gare amie siko bayasaki oyo bakendo tikoka na mboka na kanai ne baba na ko oui mais pour bile kanga ye eso ça y est eso fait la France non ça me bate babi te ko so na kinte ba ko na province donc batiko ya donc ne me silite demer toi batike pour bile kanga ye azanga identité ba so ça y est ne to yaka ba poto boy les trucs de base faut ça na ngo nous voyons ba lobika to kenga universitaire mais faut ko ba ko tanga vous comprenez atotangi mingi te no ko ba ko tanga mo ko koma et l'équipe tout ngai wandu ke loko sofa ngai na kene ba luvanu ntemu mo ko tanga na tanga ki ya muke ya mute sofa ngai ah oui ko bande ko ngai les trucs de base faut ko ba ko tanga mo ko koma ponga loko bisa ngai mo ko tanga mo ko koma ngai sofa ki ngai ngai na gari ya mia lobi na tongo na muki bupa ngene ba kutanga en plus lo nga ki mona sefa batiko ko bayani 19h bakena bango 19h yo comme ça babutu na la gare pas organisate omoni bien négocier singa ba congolais rien yo pena attends wana ba congolais bazalaki na poto yango ndenge mozali na meto chaque minute na congolais tango ba congolais balaki te la muki na tongo quelle ba question na zo yebisa yo bazo kanga ba yebi pour ce demain ndiki ba pata bazali je m'en dis la vérité aya zakite je m'en dis la vérité mutu mususu na nina lo baka bo à comprendre mais ça on parler mingi de Dara parce que c'est mec que calme-toi ndeko biso Angola ezali manduki ezali ndeko na totala makambo yo tokotala yango olimbisite tokotala yango kutana sur la photo te avant na owe tokotala masolo oyo fu masolo yo sila batinga gara mien le ça n'a pas de sens la muki sikoyo il faut na zonga Paris ça n'a pas de sens na pini batu ya mien la mindele ka pour que ne Paris ba oh bande kona biso balinga ka biso te ata muke ils sont jaloux congolais na parler pour la carte à fesse na tobola ki buso na kota ba boko finga jamais ba Rwandais ke bino ba Rwandais jamais ka musombo ka musombo amboto lioni eloko asali pe mabete na boso na ngolo na kina mbongo ke c'est pas possible ça très ami qui Paris oh coup de ya ligne direct ça ami direct Paris Hollande veste noir te pour kuna so Paris quand vous so Hollande so fait na du train oh ya train ya bapoko na comité na Paris comme na Paris mukandate ninte mukandate mais na passeport na ngai ta na visa Dieu merci parce que il faut mbila pas gagner donc nous allons protéger toujours kabo comment ya film ya film na fait à Paris on fait na plein Paris ville de la Mar ado yeba kama mako oui c'est content na kati na vie faut ba azokanga ba partout mais kisika ba kamtu ka ngono mutute poso ko bungaki on a point de repère non ti na zoki na parler na moni ga ti poisson non na kati multi facilité di mola ma trop ba peti na ngai boye ba poto sika ba leki na ngai poto boyo ba poto terminus angoyo mais comment beaucoup na terminus kasi bilanga ezali bolingo salate kaka na ba château rouge pesanga tokolanga dero yo mto fona na poto ezo compagnie ngai je wandu kana yo siko sala na poto ezo kana sesa puse bataki sasa mtu akompara kabatu yo zo la poto o compara kabatu bata seto to koma na bango toke na otango so voilà siko yo nakomi na parler nakomi na parler na renda makama sili donc ne sili de abi bon siko pena et pena photo prouver bolanda malamu epande kuna bolanda malamu bolanda ngambo na ye naza muzombo ngambo na ye angwana moka yakutana na yo nanga kopesa yo rien ona yo mtosomba billet coupe retour nanga na zonga kisasa oh vie kupasi to kene sefa ye la kute na mikini mais vie asala likopa basomba coupe retour ona kene moni billet nango shop danga kene na osako coupe na retour la zongina akela jule tenali vieux commencer à jouer ngai asoma billet ya retour darawana akena na massage ajula tenali okozela mtu tenali oya yebite tana nganzi kole ba toyo omoka yakutana na yo s'il vous plaît
nanga kopesa yo rien nazongeli yango mpo bomona parti wana nanga nazonga kisasa yeke tosala effort mpo bomona vie kumasi tokende boyoka mpena interview oyo nalinga bolanda yango s'il vous plaît nasala effort mpo boyoka yango basoma coupo retour mpona keleza omoni bien oyo nango so byanga keleki na osasiko coupo wana retour azongi na bakeka jule tenali vie kumasi ajula ngai asomba billet ya retour dara wana botala mauvais cœur na mbasa toye na tike na ye ye moko mais bolingi ye te ozoye place ye place oziki notala moto ingandi mpe ede yo biso te na pale bobengani ye eno bosali yango te préféré bozongisa eluka to yazonga tina aéroport nazonga kini donc tango okolanda jaquette ozalaki na mbongo bacréer sur histoire nakoma na pale wana te babi moto azala ko aza teti azonga lisusu basali siko deuxième épisode du score penaka donc bamemanga na aéroport nazonga kini banke tiko na immigrant balobi nanga ke nakezwa récépissé na Italie imagine vieux Tarzan Serge na peso mbote mwana mbaza ngumu leki ya dadi akokende kini donc vieux Tarzan tozokende na ye okende aza koaccompagne tokende naza koaccompagne tokende kini nazokosanga ke avion tokozwa ekisanga na Italie na Italie nga nakeluka récépissé kuna nakeluka doki kala mpe donc zoba moko bodo bakasika zoba donc so mataka avion wana king edelinga king esakisi kondeni en plus oyebike na kala na poto bazalo bate les passagers de station de Kinshasa les passagers de station de Lubumbashi ah oui baoba Kinshasa te poni parce qu'à cette époque avion ozokoza poto ozokende Lubumbashi esalaka scale na kisi bokiti avion continue ke Lubumbashi biloko ezobima donc ezalaki arrêt final merci beaucoup tokoma sikoyo sikoyo ameminga na aéroport nga na ebikaka ke bon opasisa eleki tokende kaka me na mwa lufani mo natanga mpe mwa moke nayebi ke minga akomi na France soki nabwaka nguna na France me nakoki bwaka nguna na Italie te wana sikoyo bana njili bazali makambo tuzelekelo bana njili bazali bazaliko okontraite baojuku anga banimero na bango te bayotika kuna bagide te efeli bango babenga bango ke no tala moto na bino azali boya kozwa ye babloki bazalaki mosambo fo ozongisa ye c'était ça mais sikoyo ozali te mpe bagence bagideki ese ye aki na nimero na bango te mais bango mpe akomelaki aki na nimero na bango efeli bango benga bango ya korécupere ye mais loko azalaki mozombo fo kozongisa ye kokutisa ye c'est ça babimingati na aéroport tokomi na aéroport bopan natala boye nazomona nini ya Italie te namona Lubumbashi acomprendre te sikoyo babibele mo ezalaki wana bambila basikoyo batelemi na baguichet nakepa mbila natuni mbila nalingi nasala pipi omoni eloko ebikisanga nalingi nasala pipi nakepa mbila pardon s'il vous plaît bafoni likolo bibene nakepa mbila nasala pipi mbila ebisanga ke kende na monte charge nini ascenseur wana kite na se kuna toilette eza kuna nakita mbala moko mpe jeunesse internationale nakita na se na banda pie nazoya pie na kata ya prince obimino libanda abimo libanda yosala basiko numéro grand numéro nazoya pemi na prince bopan mindele bazo comprendre te anabali okangisa bakamiko mundele moko bokoko mwa mundele koko asoka kufa ke son âme se repose en paix nzambe amema ye na paradis koko mundele na Renault 4 akanga mikui monsieur vous allez où ngabi nazokende Paris koko nata amema ngai de Roissy na Kinyancourt bolanda bolanda malamu ndeko na ngai bolanda malamu lisumu na ye kozala ngole lisumu na ye naza mozombo lisumu na ye yango wana nalobi omoni bapoto na biso banduka na balemta jo ezalaki te kua donc oza na esengo nde osala kombolo mpo nzambe moto alingi ndenge wana omoni mwana banyokola marke na bimela sikoyo sikoyo nazongi nabandi nakiti na Kinyancourt atokiti na place amemoko ya place okende eza atienga na Kinyancourt
sikoyo tanga nakomi na client wana kotanga kaka te mpo ngai plan ya métro bavio baouta bapoto osika bazoyala banini oyo bautika biso banini ya plan métro ozwaka nango déjà ozo na poche otambola nango na clientcour nadi mpa nakomi nadi métro na clientcour nasali correspondance nakomi ti na république nini na ngai point de repère na ye na république sikoyo fona buta tuta boponaka Belleville sikoyo nakokende Belleville sikoyo omona Belleville na métro Belleville omona marché ezalaka wana place na bango elota bacarotte bapome yakolia mais oui parce que nzala bongo kolela wapi bandeko nanga boye bapoto okomi na poto bapolisier bato na ye ayebaki yamona bango te anyokoma fini tedi mola loko fini wanduka bino moni makambo so tomona siko fe leo yo kimia usuki ne na bana mazango nakomona libanda nakomona libanda bango bazela okuna bazela ngai donc te bazi bayebi ke si bazonga na Paris puisque bamona inga na métro république na lalaka wana donc sikoyo nalaka na métro république nalali wana 3-4 jours naekuta na vie na biso vie poms ya kolia ezomonana na wenze wana lokotaka na ye wana bagrand prêtre de likunza ya bana nji bavie poms wana donc oyo ayebi vie poms te oyo ayebi grâce rafin te oyo ayebi jojo oyo ayebi denis bibonge te oyo ayebi jimukelenge te oyo ayebi tepe te oyo ayebi vie mbasket te donc déjà bomba bakombo wana mpo basala ye baliste bato batanga bakombo nayebi biso batanga bato wana tokoma place wana déjà otangi bato oyo na ba79 déjà yamba bongo nayebi biso na baliste oyo bato basala so batangaki batanga ye bato wana c'est pas grave tokei esaliki ye ya découvrir et puis tosengi merci mingi na Jimmy Mukelenge kolo abatela yo na bolingo wana olakisaki kozala reconnaissant envers yo na bana na yo na libota na yo na ngola un jour likambo kobosana yango te 36 ou 17 Jimmy Mukelenge kulutu Jimmy Mukelenge biso bazombo tozala reconnaissant envers yo mwana njili beka mpona travail osalaki mpona José Wanduka nakomi sikoyo epai ya na libota na yo mobimba na bana na yo ntango epai vie denis bibonge sikoyo vie denis bibonge okomi na niveau sikoyo foti oyo masasi ebetama masolongo sikoyo econtinue esprit ezala sikoyo arécupere nga tozakofana sikoyo vie Jimmy Mukelenge José Ditu napesi ye mbote donc José Ditu akoma sikoyo professeur atangisa wana na poto merci napesi mpe Karine Ditu ma sœur Karine Ditu na Londres napesi José Ditu donc mofana sikoyo na José Ditu na Jimmy Mukelenge so 3 pale moko on a fait Jimmy Mukelenge atanga na université azatanga mutaluvanimu mutu mayela osakana palanga te grand mutaluvanimu osanga te ayebisaka bitelinga atanga na mboko ayebisaka na ye na ba 74 donc vie Jimmy Mukelenge na ba 74 na 74 atanga nga kuta atanga na université vie na Jimmy Mukelenge donc mayela osakana te merci asala mpe makambo ebele na musique na yebta créa ningazi mutu asala banini na liboso makambo ya bagardinage ye muta liboso ezala te oyo congolais operde opportunité grand journaliste Teddy Mola ntango bozwaka bato misusu fe botuna bango baquestion ya boye ofe ya liboso ezalaki wapi lelo tokomomona bacarrefour banini bavini prix banini magasin ya liboso na poto oyo bana koteka babiloko na ezalaki nini merci de basujet tike ya métro ezalaki couleur nini c'est des menteurs bato misusu bino oyambaka bazokosa bino merci beaucoup merci basujet ebele tokóma biloko wana bofoi tout ça tosalaki yango mais yo mposa suivi na yo nayamba deya vie na biso mimi temps na pesi et puis aza wana oyebi ke mpona nkombo oyo asalaki ebiki bazongisaki toujours asalaki ke voyage moko akendeki kisasa asisi makambo teke nakosala kuna ntango azozonga oyebi ke na aéroport bakanga ye na aéroport bapisaki nord ye kozala ngolais ozala congolais te bapoti wana siko na congo na retour azonga poto wana asa komi mwana poto asa umeli bayebi ye aki na kisasa voyage nde ezala kaka na retour na ye na aéroport bakangi na aéroport babiadi maintenant mikandela normal babiadi ozala ngolais botobotolo passeport oyo babotoli ye passeport congolais bakutisi ezo nade apoyi bakutisi ye nade yakokisasa bakutisi tolingi yo ya na tv ozoboya bandeko no basala histoire donc ndeko atelengani na kati ya kisasa bashanza histoire te siko esalaki mayele esilaki ye bandi na poto yo banda na poto babotolinga passeport nakena ngola na mboka na ngai
C'est comme ça qu'il y a côté d'Angola. Ils aimaient des séminaires du Angola. N'Angola, libota basali mikanda. Passeport na ye. Poso na ye zonga poto. Et côté on a le baki yango te mais ngana compléter yango il faut les solo na côté solo na sisa yango. Comme débat Manu Gombo Massive. Oui. Au lieu que les mêmes dara. Ndeko na ngai Leonardo Nzolu Vonda. Ke ngai José Wanduka. Ndeko na ngai Mimi Chemindele. Maître Djibril. Yo sala nyo. Rien. Ndeko na ngai Domingue Betokele. Bola na masolo oyo. Kaka le kwa mkoka. Ndeko na ngai Godini. Angolais. Pasteur Timba. Bolanda. Mama. Manzambi Petela Jotamba. Mais si les Angolais non, Bangolais bazaki na bango tango na mais boye barakite quoi. Parce que na poto pe Bangolais bana yakala. De base koke, ami bimisako kazali Angolais. bana bongala. Oui, bazali. Non, bazali ko banga na te ndeko na ngai Wanduka. Boye bana kite. Bongo yo zali ko banga, zo banga na te. Mais bakashi yo banga na kati. Soki na kina ngona fra na ko changer carte na pesa bamo muda. Balingi te bakanyango. Baboto le. Si vous savez comment lettre et tout ça. Comme lettre que ye José Wanduka na la Belgique sikoyo. Boto na niveau comment dire. Moninga sengi ngunda. Passeport na Belgique. Passeport ndeni. Passeport ba congolais. Mais ce que yo bois ki ngunda kuna na ofra. Faki mikanda kuna di pas prévu na batika na ngote. En attendant que l'autre décision ba comme là que non. La salle de Congo na zo déclarer kamati passeport na bazo so na Belgique. Na adresse ya mukuna kuna Belgique. Siko avant que récupérer passeport wana. Il faut présenter papier mon robot. Récit pour récupérer passeport. Papier pesachi. Tant que kuna popa, le robot tient recommandé. Siko moi ba que récupérer mon qualité passeport ils ont son franc. Siko ngana so sila. Mukanda izaka de 1 mois mukanda koi. Na zo ka mukanda. Na keno franc ba kanga no franc. Bakanga ba bien so sala. Na keno na franc ba fond singa wa. Na fond bo pa na mona. Oh monsieur zira na kuna na. Ata bo pa mbila. Afona ka bona tabu. Ba police ba ye. Les rois policiers les locaux. Pour ça ka respect. Ba police ka batata wana. Ko ba ngi ba père. Na ka monsieur bonjour. Ane Bolanda bien na kusuka awa. Comme ça, to continuer na partir kolana parce que na cette deuxième interview de soka tele de cette deuxième interview j'espère que yemo ka ko cette histoire ngo pour comprendre que non la sous-préfecture te mama be ti ba kuteke kaka na voiture so de sasa aso ya poto à partir de l'aéroport ba kangi passeport habité di botiro passeport za ka muzombo za passeport na bingaite ngai bapoto le passeport mundia bomba ka te siko mo esko dara siko yo ngana ye na ngona état major ne pas trop ça là na pesi lettre batala dara kitira dara oh oui ta fille